mibali bango wana bakims. Ah non, je te dis. Mais l'artiste n'est pas un mobile. On a jet privé. Là, c'est ce jet privé. Ouais, yango. Ya. Après 6 mois, on a range, je reviens dans mon affaire. Ya, lokuta. Ah, bah, mais c'est parce que nous. Mais mission, bah, mi benga ba grand te. Moi, bato ba ouais, ngana grand. Parce que ba rêve na ngozara ba tapis rouge. Ba mission ba kenda ba tapis rouge na ba 2012. Ba invité au telo, ok tapis rouge ba comme benga no ba mi bale. Na ndenga ma bétérité otana benga fali ba kenda ba benga ba te. Et là, on ça vous n'avez même pas invité. Donc, vous avez des photos de musicien. Et ça passe. Moi, je suis moi na tout na Marie-Laure. Au Sundola, moi, na chasse moi, on a 22 ans. L'époque, on a Canada, tu as fait sur 16 ans. Moi, on a tiré aux alaka. À Sundola, moi, na. À Sundola, moi, on a chasse. Tiré moi, on a radakin. Yo que finga bana bani. Voilà, vous êtes sur votre chaîne que vous aimez beaucoup, Concept Touch TV, Otolobaka Vitesse au Wapi Nanenga Moukete. En tout cas, bande konyo so balingaka chaîne au Concept Nena Lobaki, abonnez-vous massivement. En tout cas, bo s'abonner, ba golo ba gladiateur, bo s'abonner. La team Niki pe na team Libino a bo s'abonner. Bo s'abonner vraiment et Rosala Kitoko na Elengi. Je dis encore merci à boss de cette chaîne. Boss à boss Audace Milando motema ya mama Afi Milando. En tout cas, bande konyo so balinga héritier Ibulo ba kolandanga. Aujourd'hui moi héritier Ibula, je reçois pour vous Magali Kongolo que je le dis directement. Bonjour Bonjour héritier Ibula, bonjour Nabatnu surtout abonné à Congo Likolo TV. Bonjour Pena Mosé, derrière caméra. Voilà. Donc voilà, on est là. Ça va? Vous savez, voilà. Bandeko Barolano partout dans le monde entier. Maramba Lelo, Maramba Niki, la voix de sans voix. Mouto Bandeko soutenir. Olobek Kazaki na. Non. Mouto Bandeko soutenir. Bozaki pour Niki. Ozaki lisusuko kotombola pe saratola. Bandeko Lobaki azaki na chemin moko. Kotombola, c'est trop dur. Voilà. Défendre et Kotombola, c'est deux choses différentes. Ok. Kotombola, c'est sa promotion. Mais que défendre ça, moto yo ana makokite, tozo côté là. Voilà, bon. Tozo côté là na likam. Donc c'est un peu ça. Donc c'est un peu ça. OK, au bandeko défendre pe saratola. Bon bandeko côté le kande uti ko loba. Mais siko lelo azali suna la timité. Ojo loba non. Bon, on lobelo te hein. Oh lobelo. Toza mikolo en fait. Mutu ayebelo ni akoluka. To yaka to s'engage na makambo mutu tana ba intérêt na personnel na kati ya mutu. Oye moko ayebi. Donc du coup na cause na loba ke non na zanelo ko loba sur ça. J'ai rien à dire sur ça. OK. Elle a pris son chemin, c'est bon. Quand elle avait emprunté ses chemins de Niki Menga, personne ne l'a forcé. Personne ne l'a donné de l'argent. Aloba kangoye moko puis combien ça combien on a ba prison, après c'est bon. Après rien moi Monique non a côté prison, le quoi ba luka na zonga sous deuxième fois. Bon makambo bakangela sara et makambuté parce que Niki na ex papa ba ne ba na problème. Bakangela ka makambu ba secret na bango oyaka ko dévoiler na télévision. Ba secret ba il y a Fali na moi si ne bande ko lobango. OK. Quand il parlait de Fali na moi si ne azo ba makamde azota mona moi ça Fali place bando que ça ba makam na bango non kota moi no banana basi ceux qui est ba lesbienne tout ça. Niki Menga ne savait pas parce que Niki Menga ne vivait pas avec la femme de Fali. Du coup Sarah Moutayeba qui on ba kanga répondre à maramwana et ba kangi oponango. Ba pesi liberté provisoire au bimi. Parce que tant est comme que non il faut zonga pour na ba raison yo pesa ki po ba tika ba pesi liberté provisoire ba moi que ça ba soloté. Donc il faut zonga non kuna na prison puis bon continuer le procès après ce qu'on veut changer pour sauver po na yo. Au changer non encore comme au finga Niki. Est-ce que ça problème? Tout ça bateau une mère pour na banana elle est prête à tout faire. Voilà. Okobo mara Dieu peut nous avoir papa okobo mamuto pour protéger moi na. C'est que moi na ngaza likamo bosa que moi na muto na ngobo mape moi na muto. Obomi muto na pour na ban eza ngo normal. Voilà. Era boma ka falina, era boma ki falina
na nani era bomaki fali na mwasi na ye pour na intérêt osomba jeep. Pour l'intérêt osomba. Ya osomba jeep. Est-ce que non je te dis. Lobako jeep on est somba na la team Neki. Oh non lo bango. Et somba na la team Neki. Voilà. Era bomi fali na mwasi na ye. Obimisi maramu nyonso. Po eri azalaka mwana musala na ndako fali azalaka nunu era ndoke ndokanga bana fali suki ngana tozaka bandokanga bana na suki. Merci. To continue era ndoke kanga bango suki ngana hérité tozaka toyeba mwana eza ba secret na bango personnel. Voilà. Eri azalaka na bango likamba kangelaka yango wana aboma fali na mwasi na bana parce que oya saka neza ko bomo ebi eza pena ko ekoboma ko. OK. Bonta dévoiler benga couple na bino couple ya ba implique. OK. Couple ya ba basala masumu mwasi boy mobali boy nga ko ba balobaka na noko loba ngo mingi te parce que c'est un peu et à moi kilo na monoko. Ça madame respect quand même. Donc noko ko loba ngote ko prononcer ngote. Voilà. Donc du coup, c'était pas Neki qui l'a demandé, c'est elle-même azaka na compte à rendre na ye. OK. Era Monica bimi so de na mutema. Lelo comme benga fali aza ya na biso. Fali ya na nga famille. Mais yo ya na yo. O ki sonyo like sa mutakani ya miso batute. OK. O lobi kazaka impuissant. Mama mwana to loba. Tellement que na prison kuna ba komo luka ba avocat pe oyo zwaka ba luke le pour futa bango ba honoraire na bango. Oh, afuta te. Afuta même pas ba honoraire. Na ba avocat na pe ba komi koluka ba fundi il faut que ça mana bango yo moni dette moni nga balusa croyant que fali ayo kele mawa limbisa ye bato côté qu'on a ba appuyer mais non c'est pas ça. Mais c'est pas ça Magali Kongolo moko musala ozara musala moko noble mais aujourd'hui ba journaliste belé ba komi ko kota ba komi ko bomba biloni na bango na mbongo ezo sala bino nini. Bon, nga na bango na internet. Naza papa na mama mututi. OK. Na pe papa ya mututi. Na ko yana te pona pesa mutu ba conseil. Babi c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Donc du coup, fait ba peneni rolia. Ba yebi te. Na ne pena temps normal. Normalement, au moins marambo eleki. OK. Mutu na mutu aluka intérêt nga pena bona luka intérêt enzo nga. OK. Malgré na sala ngona ndenga droiture na linga sala ngona na la team Neki mambo depuis banda. Hérité oyo ka mutu monta bengo na téléphone bike magala senga ngambongo. To sinaka $1. Oyo ka ngote. Voilà. Na marambo. OK. Mais malgré na mamaniki na liate mais quand on loba comme ba faire rigola na lia. Quand je te dis. Ngana banda loba, non c'est que na banda loba ba komba ba l'autre là na be mission yo yebi. Soldat. Na lia la ngata 10 francs to. Ah, tiko loba. Non loba vérité. Na lia ngata. Da ba pesa na ba mbongo. Na lia ba tu na ba pesa bo pesa te. Ba pesa na bango te. Mais na kota na likama le padre mukio mona vena que no ba appelle ou ta États-Unis. Non, il y a que non, le padre. Tout le monde a fait rigolo. Il vient à faire rigolo. Tout bien le padre. Blaise le padre. Blaise le padre. Oh, Blaise le padre. Blaise le padre. Eh, Moutounanga. Blaise le padre. Ça dit que non, Gola pendant quoi? Magali, un petit nabis, tout ça. Moi, code, moi, nini. Tu vois? C'est comme ça. Mais c'est quoi, c'est lui qui mange à l'hôtel, qui travaille à l'hôtel, mange à l'hôtel. Donc, du coup, ça peut être balier, balar, narasa, marambo, ça m'a bêté. Mais lien de ce qu'on m'a mbongo, zala boy. Zala droit. Zala marambo, ya basima, simate, oya, on a idée que non, yo, na ye, baka, iboula, polo, bina, balou, kile. C'est ça le mal. Mais après ce qu'on lit à Moussa, nous ma bête. Mais après ce qu'on lit à Moussa, nous avons ma bête. Est-ce que, tant on lobby que tozo aider Moutou, Moutou a un problème, ou a un soutien, biso to yepoto soutenir, to lobelaka. Bolinika ka fo boliaka na simana. Ne yé allié. Te siko zanini, batamite mamala mbazalaka. OK. Batamite mamala mbazé belé na kata marambo web internet. La plupart à batou ba filles, ba youtubeuses, ba ke poto, yaka batamite amala. Voilà.
et ata za mobala lingi yo amemi poto parce que aka muta malamu voilà pour ça muta malamu to memote de photo lire parce qu'il y a boulot na biso voilà photo lire reza boulot na biso so ba pesi penga na oboya ti mais ko benga nde ko senga na osala ngoti voilà so ko komi ko sala chantage ba pesa ko rambongo lire ka wana nde mabe ti voilà mais quand tu gardes le bon ta bande plutôt o sa musano bien muta moni musalo sala bien a bengi ne ba blaze pas dra bengi a petit nanga na sepeli ndingo sa musapi na kitoko pardon zono eloko amukio et ça lui bien tu n'as pas demandé au moni mais so yo commencer là ngo chantage comme obligé batu ba pesa wana ne mabe parce que toze belé to comme obligé batu ba pesa bisombo Sarah au sala bongo asala yango pe na obligé batu ba pesa mbo moi je dis la vérité hein na lobango après maramunyo surtout na lobaka sur ce qu'elle a fait na un problème n'a été particulier en tema mais je dénonce seulement ce qu'elle a fait. Donc voilà. C'est être. Ils ont ma baie. Ils ont ma signe, ma baie dans d'autres. Sarah Tamboli n'a combien de places? Ok. Abandawa. Na baken piano. Ok. Babé bani. Alors on a baken piano comme aucun orchestre fali. L'orchestre fali que bavani. Si marambo ndo lukazuite. Ok. Il faut aller avec le quoi ndo kanga bana fali su qui fait ba mona ye. Azala vraiment. Ero ya orchestre. Abosani que musicien que nana aza star. Voilà. Marambo wana ya mamna ero kanga bana su ba pesa kombongo. Asili kaseni alongwa comme que tonga. Ko tonga akenda na orchestre ba benga na yi. Ba pesa ordre ba kota su art. OK. Deuxièmement, ayo ye héritier watanabi. Héritier watanabi héritier kumisi héritier kumisa. Akazi mwana mbala batu Diego ba komo bimana. Si ba ke ba sali ba mariage ba libana na bonde ba salaka. Akaka na ba na mutema na wana tu es tellement mal intentionné. Olingi ko gagner plus pour na musala muke parce que quand tu gagnes plus ça musala belé. So ça musala muke lu ko gagner quand na mesure ozo gagner. Voilà. Et ça, les musiciens, mon côté à foutre à la chaque fin du mois. Comme papa Luambo, vieux papa Wemba. Et ça, les musiciens montent à foutre à mais yo y est hérité, mon bali na yo, disant ma bête, Diego Azarana passeport. Ok. Ana famille botine des pototé. Mais héritier na même bango poto, parce que nous bête concert bête maté banu là la dernière minute. Il y a tous à la paix et mon reconnaissant. On a sili kaka basiri ba misia fali ba longa ba finga bité bozarata na ba passeport na vité. Grâce nende boke poto. Fali père aya ka quartier la tende ba finga kofi na linga ngote. Parce que fali robina lukusobi la linga luketu. Robina ni. Ata mbongo futela, ata mbongo ezo kusobi le soyi ba benga ngonini. Vous comprenez? Arrête na mbongo ata $100 à garantie anda ko zara na ngotando vendre pas bateau. Voilà. Donc azala ta mbongo à garantie. On a eu ça ba famille et on nga finga kofi. Et on de qu'on doit souffrir. Fait bo sombe parce que bo tinda ta poto mba moko. Voilà. Fait bo sombe ata mutu ata combien à l'époque bo somba. OK. Kofi anom ta sala nyonso wana poza oyaza. Yande basara ba kendaka. Yande basara ba kendaka pa ba yande basara ye pe héritier oye mamo koti si mobali no ba idée à mabe et comme inka lo quoi genre que mobali na kuna ba futa binote au cause de la can esprit de destruction vi mobimba si quoi ba futa te ba kenda ne soit sala ni na yebité voilà au monte que non partout au kendaka au panzaka ce n'est pas bien ibula mais ce n'est pas bien magali kongolo bande ko ba kolando bosola na bande ko poto et loko onde ko na sali ko enregistrer mutu Niki ando porté na motema habite mutu ayaki pas soutenir mais enregistrement le ben nino na ok on ah oyo ka tendene ah na ba audio on bimi na ko jope na banalise ba ne ko ba audio on ça na ya lokuta ba créer non ezaki ba audio te za ba capture de écran c'est-à-dire za ba capture de écran même pas le numéro de Niki Menga c'est un numéro ya poto kaka OK ayo ba que non c'est Niki on dit bien des bandes comme oh non Niki au changer numéro pour numéro mo combien ba numéro mususu combien na numéro non personnel combien ba numéro mususu or que Niki Menga hérité et ça nango ya nini
à Salara Cop, mon mère, mon bout, est-ce qu'on mère on a 800 balles. Parce que la femme en question a commencé à la chantage. Ok. Mais ça rend bon, on a pas noté Moutoukano, Sombo, Tambo, on a bano au Koufanakate. Elle maintenant, le corps va créer buzz. Voilà, ok. Abimi, oh non, c'est Niki Menga. Toi qui es notre zone pas. Niki était la femme de Fali. Niki a bien niveau na eh. Na nenga mabete. En plus. Beaucoup mis niveau Niki. Bien beaucoup mis niveau Niki. Parce que bande musu ba ko bagé Niki na ndako artiste écoute a bénéficier na logo té. Ata bénéficier té. Bana wana za ba ngombe ba ba bijoux. Nango e bien ngote. Bana ba bijoux oui. Mais papa kuna pesi mona mutuka. Eza problème té. Mais Keina auto sala nini. Auto a permis na peut-être Marco 6 parce qu'il a permis déjà bien avant on va pesier. Tout comparable elle est incomparable té. Il y a solo. Keina ya. Moi Keina. Aïe. Voilà. Mokile matin. Aujourd'hui j'ai tellement non que c'est on a mon Ediston. Na habité na Obani. Au mon Ediston. Il y a un tapis rouge. Rêve à ma mission congolais. Ok. Parce qu'à qui qu'on représentait Nini, L'Oréal Paris. Ok. Ah, père. Tout sika quoi? Tout sika. Tout sika. Ma mission sur bana musala osala. Yo na bisa famille artiste na biso fali na ndenga mabete. Avant ko finga kofi bo kanga no ba mbanga na bino bozwa temps. Fallait du chemin à faire. Nazo fingate. Voilà. Na fingite, beau tenir nga rigueur te. Mais je veux dire juste la vérité. Fallait du chemin à faire. Voilà. Au moins les artistes sont déjà 7 disques d'or. Ato mati tapis rouge te. Au kanga masolo poto yebi. Ok. Yaya. Ba américain ba yebi. Bon artiste. Mais si ko biso awa na Kinshasa. Kofi Olomide il a 7 disques d'or. Mon côté il en a 7. Ok, baba les ont certifié té. Eza certifié té ndeni eza 7. Nabi ngaza warrior té. Olonga. Kala, un warrior té. Nabi muto aka ko remettre Kofi Olomide concert à Bercy. Aba ko remettre disque d'or. Ezalaka deuxième personnalité. Dans la maison peut ça disque d'or. Comment la maison de rebelle. Il y a deuxième personne. Ok. Deuxième personnalité. Ok. Dans ma solo ba disque d'or. Deuxième personne. C'est lui. C'est un blanc. Ba musicien nyonso ba tika ba pesa bango na ba noir. Tala bango so ba ko pesa ba disque d'or. Yo madame Ndela ya. Ok. Kofi il est le seul. Il en a 7. Aujourd'hui, sa fille, à côté de ses rêves, il y a un musicien et belé. Ah, bah, musicien parce que nous. Mais musicien, mi benga ba grand té. Moi, bato ba ouais, ngana grand. Parce que ba rêve na ngeza ba tapis rouge, ba misu ba kenda ba tapis rouge na ba 2012. Ba invité au télo, OK tapis rouge ba comme benga no ba mi bale. Na ndenga ma bétérité otana benga fali, ba kenda ba benga ba ngoté. Et là, on ça vous n'avez même pas invité. Donc, vous avez une photo de la musicien. Et ça passe comme moi, non, Didi Stone. Pénal L'Oréal Paris. Maison cosmétique, mon nene, star, il y a mes nene. Bazoba contrat. Mais elle qui est à Kende comme représentant au tapis rouge, j'attendais. Après, vous allez dire, non, on a une fille à Kofi Olomide. Eh yo! Kofi Olomide, je le ballon. Ballon, eh, moi, non, comme un bongo. Mais moi, je demanderais à Keina Ipoupa. Ma petite, il est temps pour toi. Bana Maramo est concret. Moi, je vais dire ça. Bana Maramo est concret. Kokene na baloengete parce que batu ba loba parce que Didi Stone on va pas ne ba finir ba ndenge nyonso tout. J'aime aussi l'état d'esprit de la petite Keina. Un état d'esprit moi boy il y a ba to ba dur en fait. Bon ou bien. Ba fingo ba loba ma beno tu n'es même pas là. Tu calcules même pas. Tu regardes même pas. Otala bango même pas. Bango ba so ba vertige parce que ba va ba mi tout et on moi noir andeni. Et puisque aux Luka ba contrat, il faut se donner à Luka ba contrat. Fais-toi une mannequin, achète-toi de belles habits, fais-toi le monde de comme réseaux sociaux. OK. Présence, Didi Stone ba monaka, on doit te voir sur Instagram. Poste des photos bien. Deviens une influenceuse et ça l'est bien la vie. Voilà. Et tant yo lo baboy Bandero ba Rolanda pour moi na mati tapis rouge à sali botanis kana ba artiste oyo kutu
bafuli na Gims na vidéo. Eh ben oui. Baba biki non nezana vidéo wana na soirée wana. Gims akenda tapis rouge, yo kenda da tapis rouge mkoni. Artiste. Au coma de tapis rouge mkoni. Ya. Ko nga otambola la moto te ya osama mama minene yo sala mama minene te. Olexota. Oh na ndenge nini. Non, ils sont vérité. Ah, mutache ma vidéo bo. Héritier Olexé la yo temps. Kabila simbela ba téléphone la président de la République. Président to nga photo et moi du téléphone na simbi obo akangi photo. Pour être le roi Kabila, ba milliards de dollars et la liwana. Azala président de la République à Mboko. OK. Et là malongeza. Macron ba bete mbata. OK. Et là malongeza Macron ba vanda baga ake pesa ba gang bazala rakuna poto. Kota ba wesh on ba epe ba wesh ba ebisa ba pesa cigarette mela. Président de la République ngolo kwa sigate. Et ça la manango, et comment nango, et comment mode. Président de la République on photo moi téléphone na simbita ka photo. Et l'autre. Est-ce que Gims président ça la rango? Bon, Gims, à surtout que Gims a un jet privé. Oh, surtout que voilà. Mais Azana budget, on a million, on a 2 femmes assument. Yoka, on a 2 femmes assumant. Parce que baby que notre ami balé. Mutu kanga point na yo point ba. Mi bali bangwana ba Gims. Ah non, je te dis. Mais l'artiste n'est pas un mobile. On a jet privé. Voilà, c'est ce jet privé. Ouais, bien. Ya. Après 6 mois en errant, je reviens en mon affaire. Ya, lokuta. Yo monekion. Kasine ba wara. Ba lobi photo, ba lo ba la photo, ba la ki ça so preuve moi na kumbara. Ya. Muto landela nyongwa 10 000 $ na téléphone na benga ye moko artiste, benga tout le jour. Hotel melayo. Ah? Ba hotel melayo. Ba tebela nga tongo nga mutuka ba nga ba tutanga ba nga ba sesa accident mutuka. Bonga hotel me nga kambo bang. Oh, biso to longa ba guerre à 40 à 45, maman elengi sa biso. Elengi sa bino te. Bon, mi d'attendre aux oiseaux dans live. Ya. Il écoute. Mutabot tala Azam. Mutabot na roi David. On ne peut pas ya fuenge. Oh, abota na roi David. Abota na roi David. Siko yebisa nga sikoyo. Yo boti na roi David. Mobalo so batia ta prima ngondo. Na ndenga mabeta mobali. Pona ba niveau basi ko ba mida. OK. Ba magali kongolote. Na ozwate. Roi David a tula na Kinshasa na poto kuna tula na la libanda. Yo zupe na muta bongo te na ndako pa oye amata tete mi pe boboti. Oyo bando fingara Niki. O abota na patron na bino so lobela. Finga bana Niki ba bata. Mais ça problème te. Marie-Laure yemoka sundola mwana awat. Na tout na Marie-Laure. Au sundola mwana Kinshasa mwana na 22 ans. L'époque na Canada tu as fait sur 16 ans. Mwana tilo zalaka ana Kinshasa. Sundola le mwana. Asundola mwana ana Kinshasa tilo mwana kana kin. Yo ke finga bana baninga babata. Ah. Ya bata comme na ngoni. Bâtard, bâtard. Ça veut dire quoi le mot bâtard? Voilà. Parce que bâtard, c'est mon nom à tata. Ok. Maman n'a pas dit ndumba azu ana tata te ba na sens te. Parce que ebisanga mwana boyebi tata na yeye. Puis maman na mutapesa tata na mukanda wa komela ngo fier. Ah c'est wa dondo. Wa dondo. Voilà. Bobenga bana na ba bâtard. Bon il faut éducation moni. Ngana oka live moi mutu tinanga parti moi boye moi moswana aloba ofinga. Imagine osa émission. Papa na komo sambela. Aisa kofi comment sambe oka papa na munoko mulayi wana misana munoko mulayi wana irung mabebe ko nyaka nani. O bozi na imagine légende. Imagine une fille terre à terre comme ça. Ce sont de pétasses de rien du tout. Bando téléman na mon pono tout ça. Oh, on a tellement mon pono. Bazu ba chance mo boya ki Angola. Bo bundi poko ma poto je viens tu parles. C'est bien de parler mais banano beta solo ya kalana ozaka wapi. Voilà. C'est ça la question. Merci beaucoup, c'est ça la question. Est-ce que nga banga mission te pono bi. Nga na banda mamboza la bien tong omotongo olata bien ovanda na bakonzi nga vanda bakonzi to te mukonzi mwa muketenga pena vanda bakonzi donc ça veut dire comment na ba ministre minene boké randonnée bo ça dit au moins pourquoi na banga ba blongo soutien mon nango bilote parce que je sais qui je suis. OK. Je peux pas si me rabaisser jusqu'à un point na kita te. Voilà. Na batu batala nga héritier et mutu soutien na talo boy. Moi, à la fin du mois, à signer fin du mois, chaque 3 mois,
Avec à chaque 3 mois, on a de la magadie 2000 balles. OK. Donc, on a moi ba réticence. Nangana zaka madame. Nangana zaka ndé nazala boy. Voilà, olinga ka kozala nengo zala boy lelo bande ko na bisoka ya ba chroniqueuse. Mwana ya Ferregola Davina abotina na Turquie. Ba omi ko benga Ferregola irresponsable asundola mwana. Na ebité tant que madame bande ko ba kolanda yo. Okolo banenge nini sur cette affaire parce que tu dis que bana pe ba betsa ba tata mitu bazali na ba maman et tant que oza madame nena posé nena lo belo moko yotoba musicien moto otanga kombo tout à l'heure akangela bana kanda asilikela bana voilà juste parce que bana bozo parti prier maman bon moi nya ina maman na azate OK bana na baleka au moins de ke ina lekina teva fini papa bango au moins de ça les vidéos mo boy abwa ki tata bango jeton moi de ça le mo boy pour léser leur papa à ça la ngote oui pourquoi ça la ngote parce que moi on a bien éduqué bato ba finga niki ba comme ça bana ba très bien éduqué trop bien même OK comment mais Davina tous abatut papa ni yolinga mwana na ya boti yo boti na okuna obali na yo nanu te rien du tout du coup boti ba komo benga ngai papa na omoko bofanda ne ndaku moko okomi na zemi ya bengani yo pesi okendo bota pe ba benga ya boya koya bo Ferregola papa te ako punir moi na été voilà ako boy aboy za droit c'est son papa aboyi OK asa papa zobate Davina sonyo ayoki sa Ferregola ko finga o mwana na finga Ferregola ta ibula yo mwana ngo ba vantir mais aïga ba maintenant moi ezala ti wana na biyo zo mwana ba je o ba changer peu papa te et fingi selio Davina finga Davina batu nyonso surtout ba warrior nyonso ba koma derrière elle mais c'est pas la réaction Ferregola ababi mwana nga OK c'est ma fille voilà ma maman nga na ko traitant na TVT et talibinote OK abi mwana ba kosai mwana ba kosai mukolo komba ke na papa azonga na kibomoto OK lelo tozala ofinga papati obake papa mutu mabe OK okenda Turquie ce que poignard aux zemi papa mutu mabe papa sundola est-ce que luka papa bino oitu na papa yona maman na so bokabwana ka na ba circonstances nini et pourquoi qui pa kangate so sarata démarche na so avec na teva bikena na luka papa ngamba lebele tu te condamné ferré moi à l'époque encore on a parmi ba warrior mais na télé mais comme on a dit non toko le kisa mwana na TVT pour au finga papa na yé c'est immoral voilà c'est être immature voilà et ça va rendre des angatina nango c'est bien moi na le kate va finga atanga kuna olingata mais Davina leka ba warrior ba leki ça ba ken piana ba leki ça y est chaque semaine moi on dans sa vidéo OK boka Ferregola loba asilika a papa maman et moi na wana être faire ndobo maman et moi na yebi makamnye leka entre ye na Ferry c'est pas parce que moi c'est faut na côté soit ça mabe non aye makamnye leka si moi na Ferry c'est sa maman qui est à l'auteur OK c'est sa maman qui est à la base si papa ndo c'est sa maman te papa ya mo peso bo sa bana te eza maman sunde bo so la ba maman bo so la bien te bo so li bien te papa bien no piate OK fanda voilà olingi mwana watika yo OK tika yo kasi na pene loko so piate bo sa obo mo sikoyo mwana bongo okei Turquie okozwi zemi na yo voilà oboti na yo papa nyongo linga mwana bota et to condamna bat na ba sentimenté voilà to condamna na ba sentimenté na makamaniki na fali so na mona que il y avait une part de vérité côté fali na ngana côté ya pe fali na lobango clair OK ngana rebisaka basi na makamaniki na fali na bango abi
bofinga moi ça fallait anda coûter elle n'est pour rien na lo bango clair elle n'est pour rien aza moi si moto linga vandi boye ba yo menacer libala ne oluka se défendre pe mais elle se défendre pe tala que côté kuna pe bana bazar kokabola bana te sangisaka bana neti faire sangisaka voilà faire ça soki na pide vendre enfant bango nyonso tu bana ba chambre na bango kuna benga na mutu te davina na peso ba ke non yo vanda faire lo bango même na émission so maman na ndima ka yo vendre pa na ngalinga ka vandi pe voilà pour faire nga au droit APC ba et puis alinga ka sala bien koleka o ba kosa wana voilà moi na peut-être nga kende poto na bandia ba sima kenda te alinga kende pena mutu makase bomaye ba kosa ye ba tutonga ba kosa isi azoka zemi na Turquie nanya sungie mutu te otomoni ba molo bo bokomi ko benga na ba téléphone mwana ona no soke niveau ba kosa lié ibula ba kosi mwana pasi ba kosi mwana bana pe boyo kaka air moko Davina, nga kuna ko encourager faire ayambo même pas na téléphone nga. Je te dis oyo kisi papa no soni. O bana par ko fingisi na Kishasa. O fingisi ke ko salie na bato ba binemi na yo kana na bangote. Yango faire ngo ali bende. Ba yo ka capacité. Ali bende. Oyo salie mabe, o sali mabe o fingi donc OK. Na bien pour na bateau ba linga papa na hote ba ke ba tiki na Turquie so ba linga ko fe ba ko poto bateau so ba so ganga ba mari lor ba mide ba zoba wana moi je me que ba sangisela mbongo ba sele cagnotte ba tindele ba zoena mwana ba kotise Europe ba tika biloba loba bandeko na bango kutu ba sala ngote boya mwana faire ne ba sala faire moko résoudre bandi boandi ko finga Davina faire ali banga bana soki plus de 22 enfants nous sont en charge na il y la vina charge nyanga malonga faire nga lemba nango posez des questions à vos mamans botu na ba maman no ba question pourquoi est-ce que papa ça la boue pourquoi nga papa qui peut ngate so moi maman peut so ba réponse exacte comme mukolo comme ka adulte tellement que no luka papa voilà luka ye so pour moi que non papa ba ton papa nga ba ça boue OK pas quoi maman Marie ma kesa zalaki o luki ko na bino maman Marie c'est maman na luka ko na luka papa mba o lingate tu parles avec ta grand-mère non tinda papa o ko sona papa na yo il paraîtrait bando so na faire banda ko senga ba mbongo banda ko zone ba mbongo sikoyo bakosi yo ko zizemi na voilà en tout cas na bande ko nyos oyamba ba kuté o me ko benga mona finga katela lingala et ça on s'attaque à bêtises on a été à supporter ces charges à moi et ça mon aime ta bêtise bayuma ba vida et bayuma vida kala ba kata ba nai bon c'est sila kala bayuma ba vida kala non avion ba distance bon nyata ba tapis rouge bayuma ba luka tapis rouge ba zoate voilà bandeko balandi yo tokomi ko chiter émission na biso Magali Kongolo affaire ya Niki Barcelone to moni que vous créez fondation. Ouais, la fondation Niki Menga. C'est juste pour aider les orphelins de foi. Tout ça, c'est un milliardaire, milliardaire, millionnaire, avec un compte bancaire sur l'indemnité, mais avec du peu, la fondation Mobimba, bateau soutenir Niki Menga, ça bison surtout ça après, c'est seulement beaucoup pour aider bas. Pour nous pas nani, Yancine Bilele, madame Yancine Bilele, j'étais sali, mon thème est Angelos, on bat la pembe na PC bambote na Yancine Bilele, bambote na paix donc Angelica Kitaki, fallait que tu besoin de menga pe na ba course sous à côté donc du coup parce que si tout va bien si Dieu le veut peut-être semaine prochaine tu vas mercredi dans Tozana Braza pour le compte de Tim Niki Menga Tozana invitation il y a son excellence moi tout en commun pour l'instant les gens bon mon carte au commun bon la le biso na bandal kuna ba misela biso 200 maman. Et hôpital ndeni babisa des femmes na comprenez peut-être na Sebeko bon zobabo ko Sebeko na maternité nango des femmes baza mystique botiko ko sabiso bolo ba vérité c'est vrai ana mbongo ko bimisani basi na hôpital mais montant on a 200 femmes de
exagérer qui avant ba matisi ba matisi ka peut pesa mpifo on va créer ba attention mais on a temps normal ça même pas il y a 200 extra voilà il y a bâtiment vous avez le quoi il y a 51 pour bâtiment à 200 qu'on a maternité voilà voilà en tout cas na bande mingi pardon mingi na lo baboy OK. Moi, sur Aboti, c'est pas ma belle qui bimissé dans l'hôpital. C'est très bien. C'est une bonne action, c'est très bien, on doit l'encourager. Voilà. Mais tout ce qu'on a mingi orphelin, ba vieillard. OK. Pour moi, si on a Boti, on a maïna makila. Aéroloca. Ana mobali. Mobali a checké zemi on a za. Aéroloca bimissé hôpital. Et puis la maternité on a reçu ba cher. Merci. Mais ce qu'on homme de vieillard, on a ba vieille, on a ba maman, on a ba papa mikolo, mais quand on gumba mama lili bo luka et lambao. Voilà. Azipa ala ta chaussette monene ala ta gant pour mon colonna malile simati amelati alia. OK. Ba fait na ba ni na mbo kenda ko pesa baba no baba bébé pour na sacrifice to sendeni total na ba orphelin na ba homme de vieillard yango ndeza makambo parce que ba kolo ba zemi wana obimisa ko ba na hôpital. Voilà ba robimisa bandeko na bango na hôpital. To komi na souk émission na biso bandeko tout balani. Ba don ya sacrifice. To sala ba don humanitaire. Voilà. Et don ya sacrifice to lingité don humanitaire. Voilà ba remerciement na bandeko. Merci beaucoup na tout balinganga ba les abonnés de Magali Congolo sur ma chaîne YouTube Magali Congolo TV. Je vous love énormément. La team Niki Menga Mobimba Linga Bino, ba fan club et Magali personnellement. Je vous aime énormément. Pourquoi pas na abonner à TikTok. Je vous salue. D'ici là, merci. Voilà. Voilà, merci beaucoup na bandeko nyonso bazaki te akolanda biso sur Congo Likolo TV. Bandeko bazaki tellement belé pour na kolanda biso. Na habite bozala toujours branché et que ça la kitoko na elengi. Nga héritier Ibula, je vous prends tokomonana sur la prochaine numéro. Tomonani soki nzambe azondi na nous te play.